awa na mboka soki moto abeli hôpital vraiment ezalaka free l'état azwa vraiment moto nyonso tout en charge ozala mwana mboka ozala étranger ozwa vraiment traitement na yo vraiment gratuitement mais au contraire chez nous po basimbo na nzoto il faut mbongo ebima mais na mboka na biso ezala otangaki droit okotikala mpe kosala te ezala otanga te kosala te wana eza mboka ekofa nga naye na mboka oyo depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui place nazovanda courant kenda ata 1 minute te mais courant oyo bana kini eutaka Congo. Bonjour, bonsoir chers internautes, cela dépend au moment où vous nous regardez. Merci d'être là nombreux à notre chaîne le www.info16.com. Comme nous vous avons déjà dit que vous allez commencer à nous suivre avec une nouvelle émission Let's Talk. Let's Talk. Aujourd'hui, on va essayer un peu d'en parler et c'est dimanche. Nous avons vu, il y a des gens qui viennent de l'église pour prier notre Seigneur. Mais avant tout, avant que je commence un peu à demander ou à poser mes questions avec le passager, je vais d'abord commencer par remercier mon boss, les deux boss, le tonton Mwinga, tonton Mwinga 16 mm. Merci à toi mon boss de m'avoir donné cette occasion. Et à toi le frère Richard Madeka, merci vraiment. Dans les longs d'un canal au Baki qui est tout ça en Afrique du Sud, on va essayer un peu de parler. Donc je m'excuse parce que notre émission est bilingue. Donc on est surtout au Bétang. Donc les lots a beaucoup plus sur vie sociale, na biso batu, tout ça libanda mboka sur tous les étrangers, na libanda ya mboka. Donc les lots, on met un peu kolobela. Nous avons des jeunes de la biso on balazo ya kuna. Donc on met un peu pour passer un micro ce qui a pour partager na biso ya lelo. Bonjour papa. Bonjour maman. Oh biso tozali batu ya site moko boye comme on a moins les longs tout ça juste là pour poser des questions à tout Congolais. Donc tant monde on pas quand habiter oh wazande pour poser moi question les longs n'engage juste tout solo là les commission na biso ça let's talk n'engage juste tout solo là n'a poser juste question koyeba vie vraiment sociale en Afrique du Sud selon yo avantage nini yo monaka en Afrique du Sud na ba désavantage avantage par rapport à l'Afrique du Sud na Congo ou bien avantage par rapport à vie privée non nazolobela par rapport à vie privée nazolobela avantage par rapport à mboka obisoto uti na mboka oya bapaya to ya ko se réfugier avantage nini ozomona na ba désavantage na nakoloba ke avantage ya mboka oyo par rapport à mboka na biso ya Congo d'abord ezaki condition ya vie d'abord. Premièrement d'abord awa na mboka soki moto abeli hôpital vraiment ezalaka free l'état azwa vraiment moto nyonso tout en charge ozala mwana mboka ozala étranger ozwa vraiment traitement na yo vraiment gratuitement mais au contraire chez nous po basimbo na nzoto il faut mbongo ebima wana vraiment nde avantage vraiment ya makasi namona vraiment na mboka et puis deuxième avantage ezaki na mboka oyo moto alalaka nzala azalaka te ce qui vraiment oyebi koluka okozwa lipa na yo otanga te okosala na yo mais au contraire pas na biso ba licencié bavanda basalaka te bamonaka ta lipa te bato bazozaka bakode na bajoise vraiment nde bavantage vraiment na moni na mboka oyo par rapport vraiment ya mboka na biso vraiment. Mais papa natuni kutu kombo te kombo nani kombo na Jean Kalala. Ok, papa Jean Kalala, nous le que le compteur n'est pas licencié au mais il y a des licenciés dans notre pays où ils travailler. Comment Coco le baquet, aux licenciés mais on se salaté parce qu'ici aussi on en voit. Il y a des licenciés au Bazaba Kaga, il y a des licenciés au Bazaba Security. C'est que yo monique avantage c'est ça qu'il y a moana. L'essentiel aux sala. Mata vraiment na micro na yo tout n'attend na combien oyo ba ça la collation année à campus 6000 personnes 3000 personnes basa la kawapi ata msala ya boutique ata kaka data sécurité wana bazala kana ngote awo za question qui il faut se trouver kaka na eloko yo tangela kiti suso ko sala mo to bana ndimo ko se trouver ko se subir c'est ça avantage ya moko eza développer ya mais na mboka na biso ezala utanga ki droit
okotikala mpe kosala te ezala otanga te kosala te wana eza mboka ekofa papa kala momoni teke kaka ndema mpo awa mpe ata osali la mosusu neti nga mwana koloba naza ba expérience ebele mais mpo nazwa mosala c'est un peu difficile ozwa mosala wana nazosala mosala mosusu par rapport ya eloko natangeli ozomona teke eza mpe kaka mpe ndenge moko différence na biso na mboka yango wana parce que biso toti na pays francophone oyo eza pays anglophone ça veut dire yondo oyebi te zwana no ba niveau na nyonso ba étude wana ba diplôme na nyonso okende nango ba translate yango d'abord so ba translate yango nde okoluka vraiment mosala na qualification na yo okozwa vraiment na mboko kote wana avantage nango yango wana mais eza nango na ba avantage mosusu vraiment otolinga na mboko te ezali mais mpo na vie sociale vraiment kongo otikala kotelema te baza bameyebi te papa wana okomi wana vraiment topusana na biso wana okomi neti kodénigre mboka na biso parce que mboka na yo eza toujours mboka na yo il faut pas kodénigraka mboka na yo parce que nga nde naza bo naza vraiment convaincu que plus tard notre Congo ozala sauver quoi donc mais merci vraiment merci beaucoup na sepeli mingi par Richard Madeka ozokamaka mozoloba ma donc peut-être na ndenge papa na biso azoloba boye na Congo ntango mosusu soki petite sœur asengi yo mbongo olobi ke oza nango te aolobaki te omoni mama mignane oyambaka motu moko olobi ke avantage eza na Afrique du Sud or ke ya deux fois biso mo awa ndenge alobi ke motu awa motu nyonso to aliaka mais ya deux fois tokokita ya de terrain oyo nakokita proposer vraiment les gens bakestion bino moko cher internet bokomona ke oh papa lobi nga na kocontredire ye papa lelo toza na Kensington lobi nokita Belleville lobi alokomona ke Blackheath donc ya baprovince mo ebele nga na kosepela oyebisa bana kini vérité ke awa biloko kolia eza eloko pamba oui eza eloko pamba ndemo wana Congo il y a des gens qui vivent mieux au baza na Congo par rapport à au bana Congo biloko kolia eza eloko pamba te moto aza na biloko kolia mais courant ezali te mpona kolamba biloko wana moto alali nzala c'est ça la différence biso nga na ye na moko depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui place nazovanda courant akende ata 1 minute te mais courant oyo bana kini eutaka Congo bapesi yango Afrique du Sud mais awa toza na courant eza stable bino kuna soki na bengo na minute okoyebisanga telefone te mpona nini tozalaki na courant te yo oya kompara physique na Congo ndenge vraiment papa kalala tisepeli mingi merci beaucoup mpona yo merci beaucoup na kosepela korépondre na baémission na biso vraiment merci beaucoup nzambe apambola papa merci vraiment beaucoup oui chers internautes comme je vous le disais donc on est ici à l'ambiance donc toza na ambiance awa namoni bana biso batelemi awa mpe nakoki otuna bango yaya bonjour yaya question. I don't know if you can speak Lingala, French or English. Okay, you see, this is, I don't know what I can say, but it's better for you to speak Lingala because there are people who still in Congo who don't know how to speak English. Now I don't know if I can, when you speak English I can explain to the people or we can just speak in Lingala. I can ask you a question in Lingala. So you oh, ok, merci. Ok, chers internautes, là vous voyez, moi, je suis congolais, mais je suis lingala sous-souté, donc c'est un peu ça. Et voilà, donc pour aujourd'hui, vraiment, c'était vraiment un grand de vous présenter cette émission. Là, j'aimerais remercier toutes les personnes qui me regardent en ce moment. Je remercie toi, mon mari, donc je te remercie beaucoup, papa. Merci de m'avoir autorisé de faire ce que je fais maintenant. Et je te remercie, toi, ma copine privée, Lydia Mbosso. Lydia Mbosso, bah, grand merci à toi. Je te remercie beaucoup. Je te remercie vraiment. Et na remercie le peuple congolais de partout ailleurs dans le pays. Donc au bazana mbandaka na bwende na basan kusu na kasongolunda et puis bana poto nyonso tout ba mbote na bino vraiment nzamba lola amona bino et à nous revoir à la prochaine occasion. Gros bisous à vous. Bonjour maman. Bonjour. Vraiment excusez-moi parce que tout ça parce que c'est un let's
senga na yo soki vraiment opportunité ezali os'inscrire mpe na chaîne na biso eza 3w.infocel bana kikande na yebisa bino bana kinga po toya de partout lelo toza na émission na biso kaka ya kosolola toyeba comment biso baétranger nde toyebaka ndenge na annonsaki yango wana namoni mama na biso na kitoko kasi ndenge efanali nayeba juste vi na biso awa baétranger na afrique baavantage na bavi ya biso awa na afrique étranger opportunité. Donc pour que tout survivre, il faut vraiment la grâce à Zambé et tout au Bundana, c'est un peu ça. Je sais que nous avons merci. Tu as proposé comme maman Nani. nakopusa na susu liboso awa namoni bandeko na nga misusu ya mobali bonjour comprend na biso kombo nani ok papa Tishik Malomba ngai kombo na nga mama Mignon donc toza awa na émission na biso ya Let's Talk eza na émission na biso ya Let's Talk toza juste na besoin ya koyeba ndenge toza awa na Afrique du Sud baavantage nini oyo omonaka awa na mboka oyo tozali na badesavantage yango soki okoki vraiment koexplike biso nini oyo ovivaka na mboka oyo po motu na motu aza na ndenge na ye ya kovivre motu na motu aza na ndenge na ye wamonelaka makambo yango lelo tozotambwisa mikro na biso mpona koyeba ndenge nini yo omonaka donc tozwa point de vue na yo. Ok, merci beaucoup pour la parole. Nanga na kono baki ba avantage c'est d'abord sur le plan ya scolarité ya bana d'abord eza moko ya avantage et puis na makombetali santé en zone vitale au hôpital vraiment ça va même si aux ana mbongo te okende ba oyamba yo ba traiter sans problème et faut pe mbongo te mais ba désavantage eza pe moi ebele moi neti moi ba sécurité na ba milieu mususu et puis dans ma que tali côté ba papier alors côté on a vraiment ils ont compliqué moi ma casse et puis on a mis ça là disons donc pour ça la pendant ni sengeli en tout cas ils ont ba difficulté délai pour ça là na yo mais ça le la moi na mboka ti donc moi ba désavantage pour nanga pour na ça un peu wana. Ok, parce que na moment ba désavantage wana soki lelo vraiment que moi organisation moko mona ni boebimi obi que non papa Tishik donc tolingi lelo tozongisa yo zonga na ona mboka na yo Kongo kuna ozala capable ya kosala musala o tangeli oza prêt ya kozonga to ozala noko ka ke non te lo kwa déjà na bimi na vanda na ngakaka. Oui, premièrement, j'aime mon pays, Nazaka fier, il y a Mokananga, Congo, disons, ce qui est l'avantage, mon ami, c'est qui Nazonga Kuna, en tout cas, Naza très à l'aise, il y a Kozonga, pour travailler, et c'est parce que Nakati Mokananga, Naza d'abord libre, Naza à l'aise, il y a Rosala, où Naza n'a besoin de Rosala, mais Namoka Batu, Kalaga Rosana, moi, réserve, et puis, il y a Rosala, parce que ça, il n'est pas battu. Mais pas na ngamu en tout cas na zali pour ya usala onyo surtout na kusala pe na moi ba avantage on se pour permettre na kende liboso.
Ok, merci vraiment, merci papa pour ce peli. Merci mingi pour nous accorder biso minute na yo. Merci. Vraiment nzamba pambola yo. Merci. Ok, chers internautes, comme on le disait bientôt là, donc moni bino moko ke en Afrique du Sud pesa te kake miel ndetanga. Donc il y a des gens qui va biso ezaki otangi na yo, ezana bandeko belé batangi mais misala vraiment comme ezaki otanga musa classe otangi lozo yango musala exact donc mboka nyonso tout ezana ba difficulté pe ezana ba avantage nango. Et pour Nalélo, vraiment, j'aimerais juste saluer toutes les personnes non de partout où vous sommes, tous les internautes. Bon s'inscrire dans la chaîne Nabiso, il y a www.info16.com. Bon s'inscrire et belé. Tout ce qui a raté, donc, Toko Banda toujours collègue. Les autres sont dans la commune Moussoussou. L'obut, Toko qui est dans la commune Moussoussou, tous les Bavi, les Congolais presque n'y sont au Bazan, Mboka, étranger. Et par là, Toko juste dans la Soukapoto Chité, émission Nabiso. J'aimerais saluer tout le monde, je salue tout le monde, je salue ma copine Tina Lokundo à partir de l'Amérique, ma copine privée, je te salue, et je salue mon grand frère propre, Adam Skunda. Adam Skunda, le commandant de sécurité, la catégorie 11 diplômes confirmés. Mon grand frère Adam Skunda, un gros bisou à toi, Laure Malal, donc je te salue, un gros bisou à toi, Laure Malal. Donc, Bambo Tebe, Nabinonion surtout, Bozala toujours wana, na salué la famille Chiswaka, je salue la famille Makumbi précisément, Babi Makumbi et Guigui Makumbi, je vous salue. Et je salue encore la famille Kimbukusu. Je salue la famille Kimbukusu, le président, le jeune président Eti Kimbukusu et sa femme Maman Grace. Donc, gros bisous à vous et le pasteur Kimbukusu. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer mon pasteur, le pasteur Florent Kaébé et sa femme Maman Carole. Donc, je vous salue. Gros bisous à toi et à toute la famille. Donc, bon, on a toujours nombreux. Je salue ma famille. Je salue Rebecca Pokuta. Rebecca Pokuta, mon idole. Donc, je salue famille Pokuta Mobimba. Bambo Tenabino. Le couple Alele. Je salue le couple Alele ici en Afrique du Sud. Donc, je vous salue beaucoup. Donc, Nzambalo la Pambo Labino et à suivre. Bye.